Et on a une abimana rebo. Et ça, bah, montage, bah, sali, na bango, moi, innocent, c'est mon petit. Rebo, c'est ma petite. Bah, ça, bah, petite, là, bah, y a même la résidence. Qui ne le sait pas. Bah, y a même la résidence comme on a. Donc, moi, je ne peux pas sortir avec. Et pour bah, qui n'a pas petit, n'a pas. Je ne peux pas faire ça. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ngai maman Nabila, maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem. Le lot de relever Alikambu, ya papa qui sur lequel est Kiangani Tracy. Les plus jeunes recteurs. Oyo azota la université Simon Kimbangu. Oyo azobongisa université Simon Kimbangu. Les plus jeunes recteurs. Oyo tala ba université Mokili Mobimba. Papa motema ya malamu. Boyoki yango. Ba émission bazosana Mokili. Boyoki yango ki azali malamu asungaka. Asungaka na ye. Soko za na problème akosunga yo mais sans arrière-pensée. Tomoni na Mokili. Bazali koloba makambo ebimi wana mekombo na ye ebimi mabete za propre za petwa. Mais bana ya ndako kande balinga ko bimise mabe. Mo bon biso wana etala biso te. Toyebi ke bomonaka étoile. Les plus jeunes recteurs. Papa qui se lokele ki ngani Tracy. Bon, akuli tomoni dimanche akulaki. Dimanche akulaki akomi petwa alati pembe. Donc lakisi ke tango ekoki croyant kimbangiste. Bon comprendre que famille na lingomba ezali deux choses différentes. Ezate ke po oza mwana batata yo kokula te. Kolo esukuta kulaki. Papa Simon Kimbangu akulaki. Banvoila bakuli. Papa Simon Kimbangu kiangani akuli. Donc biso nyonso. Donc na bana na bakoko fo bakula. Po o ezali lingomba ezali famille te. Donc yangwana alakisi bin exemple que famille ezali famille, lingomba ezali lingomba. Ezali deux choses différentes. Ye akuli na ye alati pembe. Alakisa bino que fini la récréation. Pas de distraction. Croyant kimbangiste. Et puis tu comme on a Maman Antoinette Makiese molongani ya Papa Fumwambanza. Papa Fumwambanza songia nzila. Papa Mbenza Fumuisu. Azalaki wana ayeko sepelisa mwana na gâteau apesi na ba jus et puis basali défilé. Basali défilé. Quelle maman d'amour. Hein? Quelle affection à la bolingo et pas ya mwana na ye. En tout cas fête ezaki itoko makasi. Maman Antoinette, mère Anto, maman la biso moko maman tolingaka yo makasi. Tolingaka yo na oyo sali lisusu et pas ya mwana na osali li surprise ya cadeau et puis ambiance qui est bien. Voilà, en tout cas maman babizé belé, j'espère que bozo mona ba image. Ba image to ko le kisango bongo te. Maman ye! Maman wow! Maman wow!
gauche. Oh, tika. Après avoir fait ya kokula na ye, akomi na ye petwa, akomi sikoyo croyant kimbangiste. Mais libanda makambo ke ko bima ke ye asalaki boye malgré mabe lobami te ya. Na ko bana ko yango mingi te. Na ko bana ngo mingi te, mais bakimbangiste ya bato bakenda déjà ba aile gauche wana ba chiffre satanique. Bakomi ko tambwisa ngo lokola na ndenge moko ya mabe. Papa na biso papa Tracy boyoki na bato bazoloba ki ye aza mabe te. Ye asungaka, ye aza mutu ayaka soki oza na problème ko soutenir yo mais sans arrière-pensée. Boyoki yango bien. Likambo ya rebo bazoloba ki abimaka na rebo. Abimaka na rebo. Inosbi azali mutu asololaka na ye déjà. Bazalaka na ye mais akoma ikobima na rebo. Makambo ezotambola mingi bazolobela ngo mingi. Makambo bazolobela ngo mingi et puis batu ya mabe bazolinga ba transformer makambo na ndenge ya mabe. Mais pourtant likambo eza mabe te. Papa Tracy tikala kozala mabe te. Ye asungaka na zakane mutema malamu. Mais bakotisi kombo na yeke yabimaka na rebo nde place ngape na telemeli. Place nga na telemeli. Alors nga naza na mwa parti moko ya audio ya mukuse oyo papa Tracy alobaki abimaka na rebo te et puis rebo na Inosbi baza ba petit na ye. Baza ba petit na ye azalaka na bango. Nga na otia audio wana boyoka yango bino moko boyoka yango bino moko. Po mingi pe bazaba na ndako ba mitema mabe alinga utabusa komene na ndenga mabe bamonaki yango chance occasion ba profiter po baya baloba lisusu mabe po bazwa raison mais tant o za tango na biso bandeko bino botambwisaka bakomba bato na ndenge mabe tango eza tango na biso bozolinga nde ba vérité ozobima oyo ebombama mais boyebake tango akobimisa nde ba vérité misala ya batata na bino nde ekoki. Mais ata bolingi bo continuer ko bebisaka kombo na ye. Tango eza tango na biso. Tango bebisaka suba kombo ya bana na Nzambe ezate. Eza neke tango misala ya bato ya soloka ebi malibanda. Alors na lotia audio wana toyoka ngonga na bino. Bo comprendre que atika ko bimana rebote. Atika ko bimana rebote. Mutukutu oye abande ko soutenir. Mwana mwasi musu batanga kombo bande ko soutenir. Soki ko bima alingaka bima tana ye. Mais abimina yete aromaka na rebo pourquoi et puis pe rebo aza mwasi ya petit na ye Inosbi mutu bazalaka na ye bien botika motema mabe futa te et futaka te. Donc c'est ça na test que audio wana et o ngai na bimaka na rebo eza ba montage basali na bango kaka. Moi Innocent c'est mon petit, rebo c'est ma petite. Baza ba petite na bayaka même la résidence qui ne le sait pas. Bayaka même la résidence comme mon anga. Donc moi je peux pas sortir avec et pour baba leki na ba petit nanga. Je peux pas faire ça. Voilà, oyoki ndenge lobby. Bazali ba petit na ye. Ba solo la ka bien. Rebo azali petite sœur. Petite sœur ya grand frère na ye. Alors bino bolinga ko tangu sa kombo na ndenge moko boye. Ba tout mosu balinga profiter na likambo wana. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Yé moko à lobby. Rebo azali petite sœur. Bien na Inosbi ba yaka déjà. Ba yaka kotala ye ba vandaka na résidence ba solo laka. Donc Rebo azali juste petite sœur. Alors oya kolinga tambusa komona na nenga mabe en tout cas mabe. Na bato yo ba salaki ba audio wana.
balingaki kaka so pe batindaki bango to comprendre te to comprendre so batindaki bango po ba kosala biloko wana mais baolonga na bango te baolonga te ata balingi kaka basalir kombo ya Gomez kombo ya papa Kisolokele Kyanga ni Tracy bakokoka na bango te bakokoka na bango te bakokoka na bango te po bato kutu bameki kosali kombo na bandenge nyonso batikali kolonga te et puis bango nde bakokoka bango bameki kosali kombo na bandenge nyonso balongi te est-ce que bango bakokoka bana pouvoir wana te bakotikala kozwa pouvoir wana te bakotikala kokoka pe te baosala yango te. Donc c'est ça yango na ngana talisa bino ke nyonso oyo ezoko se passer c'est rien bandeko nanga tout ça c'est rien émission ki mbangu nzambe rien que la vérité ngai na loba juste vérité soki na ko lobela likambo yango bona moni bazali kolobela yango bona moni mokili penza etelemi bazolobela kaka likambo yango alors yango na lingaki na claircir bino bo comprendre likambo ya rebo o bazolobela mwana ya bato libala na ye moyeza na kimia ezate pona maloba ya bato pona maloba ya bato inos bina rebo basala couple na bango ya malamu bandeko botika bana bato bavanda kimia ba avancer soki bakabwani lelo bo gagner eloko te alors botika bango bavanda bato basala ba audio wana bakotelinga komba papa na ngai na ndenge ya mabe boluka ba base na kombo na botika po bolonga na bino te ebele baloba kutu mabe na kombo na ya grave basuka wapi donc po bazana bango ba cadavre belé baloba ba kombo na ndenge mabe baza cadavre vivant ba comprendre ce que étoile les ali ba comprendre que esika oyo étoile les awa tika to bebisa ba salir kombo na ye mais balonga na bango te basala yango na façon ni soit quel kolonga te alors bino ti bozo ya bosala ngo bolonga na bino ka te bolonga te po ye balonga ka yete azali malamu azali mutema malamu asungaka boyoki yango déjà donc ba bango ba profiter na likambo ngo bomoni peke mabe moko lobami wana ezali te eloko kaka bato bangi batelemela ke abibaka na rebo place bato bakangami mais ye moko alobi yango boyoki papa Tracy ye moko alobi yango ke abimaka na rebo te mokili ebengaka ye papa Gomez toyoki komba Gomez mokili ebengaka te Gomez surnom na ye Gomez alors biso sikoyo tobengaka ye na papa Tracy papa Kisolokele Kyanga ni Tracy vrai nom na ye yango wana alors boyoki audio na ye article auti kolobaki abimaka na rebo te alors botika libala mwana na kimia botika mwana ngo bavana baona mbali na ye botika bango bavanda bokoba kotia bango mal à l'aise ko déranger bango so bokaboli bango boko gagner pe eloko te ekofuta bino eloko te donc na ngana kota mingi na likambo ngo ona kota na mais ngana zo célébrer kaka na opesa ka ba félicitations na papa Tracy ndi azui courage ya kokula en tout cas esali bien po makambo ebele eza na nzela ezozela ebe asala le plus jeune recteur ya ba université ya papa Simon Kimbangu papa Tracy muto osala musala makasi bongo muto obongisa ba université muto okotia propre na ba université muto opesa makambo na ba université Simon Kimbangu pesa na maboko ya papa Tracy yende makambo boboya bolinga obochola boloba oloba wana même na ba commentaire mais boyeba ke ezali ye po épreuve ezali na musala na ye azali kosala na ndenga azali kotonga ba épreuve ezali komonana asala musala kitoko muto asala musala kitoko ba respectaka musala na ye foko betele maboko koyaka kate kochola kofinga ndeko oya fingaka oya vandelaka bakombo ya bato kolobaka mabenda bakombo ya bato suka na ezaka mabe makasi suka na ezala lanka mabe pona nini ozwa tanka kaka koloba mabe na kombo ya moto nga na comprendre loko mona vie na nga sozo lo mabe na kombo na nga sozo lingo sala nga mabe ozo fongola nga porte moko boya bolamu yeba ke yondo zo ko se détruire luka solution vie na yo botika kombo ya papa Tracy tala niveau aza directeur siko yo za nani tango yo zo chola ya za directeur siko yo za nani dobo kokanite yo pe luka o mata o avancer vome luka vie na yo ke ko vandela ka kombo na ye olobela ka ye mabe. La fête continue. Vaut mieux tard que jamais. Yango na yo kolobela likambo ngo, papa Tracy akomi petwa alati bilamba na ya pembe akuli akomi croyant kimbangiste. Donc akuli nde sikoyo.
le temps akuli boy nyonso oyo ezalaki oyo bande kolobela wana ekomi le passé tala siko ya kuli atubeli nyonso soki pe o bino bolobela wana siko akuli atubeli alors bino botika la kana ba le passé yesiko déjà azoleka abali siko ko tracer chemin ya sika siko bino botika likana ba le passé wana bino botika li wana botika la ka wana bokozala pe ka bongo bando tika la pe ka bongo bomona bato bazoko avancer bino bozotika. Voilà, donc c'est ça. Le plus jeune recteur, papa qui se loquait les Kiangani Tracy, to moniye na ndenge ya kuli, donc esali malamu mingi. Kokula na ye balamusi dossier wana eza démon balinga malamu te. Kokula na ye babimisi matière, siko matière yango pe e simbité. Bakasa ki bakobimisa wana ndenge mabe po ba salir kombo na ye, mais balongi na bango te. Balongi te. Surtout les cambo oyo bakolo ba likambo sikoyo oyebi yango te moni likambo o mutu ayebela te mutu ayebaka te bolobele mabela likambo asali te nzambe nde mutu ayaka kobunda donc azala nzambe oyo azobundela ye ana tata simengi bonki angani wazo protéger ye bino bo continuer kala misala na bino wana ba soloka ekofuta bino lobi. Voilà, merci beaucoup na ndenge botali ba image na ndenge bolandi ngai ngapela zaki na esengo na zaki na besoin kolobela likambo ngo na besoin ko souhaiter ba félicitations papa qui solokela Kiangani Tracy, félicitations na nyonso oyo na makasi oyo zui ya kokula esali vraiment malamu mingi donc ba tout mususu peso ba kozwa pe makasi wana ekozala vraiment malamu bola data lokolo bola data nzela ya malamu ekosala bino bien. Voilà, félicitations, vraiment merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Bye.